Bon, biso awa na Congo toyebi que divorce ezalaka suite ba couple ba oyoka na lisusu te bakabwani. Mais biso toza bana nzambe nga na lobango toujours nga so na Bali na bala na Kinshasa na bala na Poto nazaka na besoin te na divorcer lobi. Mibali mso baba égoïste soki abwaki. Alors on a que l'autre est-ce que l'autre abwaki pe te. Ce qu'on va déguer comme un couple allez. Moi so na bino moi ça ndumba moi si boy moi et moi c'est pas tendre la bino pe vérité que na mobalo ya boîte na boka na ngai te moi été Mbasi expeko kabola mwasi na mobali o azo kokate celle pe batbaka bwana soki bolingani te eza nango raison mais soki boza na boyokani boza na bolingo bokabwana te po boyokana abwaka moi bakoma songi bakoma kanda bakoma donc ba fi des problèmes ba sert à problème so bolande l'histoire bien omona papa sepesaka na ye te abwaka te asalaka na ye asali pe bien na suka nango obwaki te omona perte osali na yo osali pe bien mais na suka nango obwaki te. Parce que na bolingo soko lingi mutu balobaka ndenge camarade ocholoba moninga Fallon Fatia abi que l'amour supporte tout. Soko lingi mutu azala na qualité azala na défaut soko lingi e o supporta ngo na loko liboso et à part wana parce que so boza na couple moi si akenda sala musala makasi e ko lingi e oko supporter oko comprendre parce que oko lingate ya souffrir mais boko yokana ndenge nini bobando sala pona kobongisa makambo wana. Moi si muso azana ndako libala omona ka moi si mobwe amona kane libanda koma na eloka koma moi si nazo bimana intel moi si na ndumba boyi makamoleka na couple langa boyi makamoleka na couple langa te na kana mobali abwakisa ngati est-ce que moi sokolo ka mobali no solution so mobali no ndeti ba même so balobaka ke o akomi na problème boya mu Congo ta komi na problème boya yo mo pokolo ka te na luka solution mobali nanga na ndenge mobali nanga zonga bien. Oui, pourquoi pas. Ezaka loko memie na hôpital. Ezaka loko memie pas médecin mo boya zo bela médecin aider. Na ndenge wana pour les meilleurs et pour les pires osunga et Merci beaucoup na bande kotou ba cause occasion ko landa émission na biso na 3W Congo France. Merci na mo boss monsieur Didi Pumba ba te belé ba zolanda biso ba ko partager des émissions ba te belé ba ko landa biso lokola ba partenaire na biso mami Melinze Motema tous pepele ya mbeto na ko bo santé ba te belé ba landa biso ba lobi ko kabeza ke éducation ya e bakani ko kaba Pauline Ngengo ya kabakani éducation so akabité et ça la vraiment merci na Christian Touré au vraiment à monter na biso na ko bo santé salon toza vraiment awa salon kitoko vraiment salon ni coiffure balobi suko ngi ozala mwasi kitoko so ngoza mobali kitoko yaka na ni coiffure salon moko ya bien so ngo mama vraie femme so ngo ma vraie jo ni coiffure eza vraiment awa na baka ya otunika ka hôtel la Prince surtout quand hôtel la Prince ni coiffure ezana au sentir vraiment salon moko pona coupe ya basi non na monati so lingo bala vraiment bien ni coiffure ezana to pesa numéro contact o nyonso yebi ke alinga bala o nyonso yebi ke o na sala nini na bima soki ndenge nini ni coiffure eza pona basi l'autre osula dossier o na simba mikolo bate bela poto bazo benganga bate bele basinga photo solango ba divorce ko ezo sala na poto et comme les kebele basi ba mo benga mibali na bango par rapport ya makambo bazo mona na meteza mibali ebele na poto bazo sala misala obiso benga ngo apat bakasala wala na poto ezala raté au mona mutu ma côté de pas côté musa sur 3 heures d'état 4 heures d'état et musa za porteur na poto porteur te droit porter le roi bisoté même so ça musala mo ya makasi ya pena ba fi basalaka ba benga ngo ba nini ba fille de chambre
kotanda bambetu bani na poto mais osala ba cause na ba foyer na bango omona mwasi mosusu alinga ko sepesa su mobali na ete mobali pe omona so ko sepesa mwasi na ete osala siko ba cause na ngweza nini yo panza ba mabala to kosola bande ko na biso basi ou bazaka na kinya wa ba mona ba citation ezoleka mais zolo ba mai belé to meka kosola na bango naza ndeko na nga mwasi. Bonsoir. Bonsoir Mona. Batebele bazolando soko se présenter kombono nani osanani. Kombono nga Fatia Awazi. Naza nga mutute kwa au nakoloba na caméra mais nako participer na moi ba idée nga makanisi nga par rapport à la situation où tu peux expliquer. Jolie nana. Merci beaucoup Mona. Merci. Toujours continuer naza ndeko na nga msu ya mwasi faut sentir na débat ça kitoko. Faut sentir son monde babimi kitoko c'est que salon et bisibino boya so ni ba manki yo bien awa kaka na bandal bat bazo talo ebele kombo nani ngai kombo nanga eza Mira Dedi mais na préféra ba benganga Dedi kombo nanga ya famille ndenge ocholoba que si j'ose aborder ezali pona mabala ya poto ezokabwana divorce eza elomo biso to abana nzambe to soutenir yango te et ceux qui eza na conseil biso to koki ko apporter yango wana biso to yeto participer en plus na biso et ko talisa pe ba maman baza na poto to ba papa baza na poto bayeba ndenge ni ba koki ko batela mabala na bango Swahili ngana Mswahili te Congo tuna kuna Mswahili ye wana yusko nani ngana nga Mkongo muyombe non c'est important. C'est important. Tu dois continuer na biso émission na biso mais lo bino monta bolomo na ba citation o ba to ebele bazolela na poto le lo peso ke poto ovandi na poto est-ce que ko ya mobile na yo par rapport ya citation par rapport soki bozovandi na mbeto mobile a sepeli sur te ko ya pe mobile bon ils ont raison hein ils ont raison ko sala ke libale panzana avant tout ils ont bolingo poso lingi mutu nao malgré ba faiblesse malgré ba défaut nae oye ba non ko supporter parce que olinga qui est mais ce qui est cause à la raison pour ba kabwana to pe ba sa nini bon moi je pense que nyonso il faut ko solo lango pe ko yeba cause ya eloko ngo cause eloko ngo surtout bino basi ngoza cause e utebele pepa na bino basi surtout soki oza na mbongo surtout soki omoni ke na poto ba futaka na poto mobala zani eloko te bo momoni na mibale belé bon ya on a lobby awa au départ non biso to ba congolaise to na culture na biso et o ezo sala ke atoke libanda ko bosana ngo mingi te poso zo bosana ya loko zo bunga mwanzela libala na ndenge na biso ba congolais et lobite ke ndo bali ozaka rose to yo mwasi foka so zui fo monela mobali okozo uzano pe na bambongo na ome oyebi o respecter mobali po eza culture na biso esengi ke mobali azali kolo donc aleka liboso avant toute chose donc ezala kozana na bambongo kozana musalo leki mobali mais il faut ka koyeba kopesa place kopesa mobali place na na foyer bo baso ba pesa sko mibali na bango respecter ndeso mona make moi satali ke mobali nanga capacité en susu ya makambu azo senga yem sku par rapport a ko kango te bengani basa bongo mona ba lolengeni bon na ko encourager ngote na yebi ba raison ba kendela te mais ceux qui na raison que poka ko comme na poto monde bat ba vivre culture à poto changer ngana encourager na ngamote c'est que au comme na poto changer les mobile comme mon lo pamba ko lambo lingite bo lingite po ki poto kaka ngana encourager na ngamote. Merci ye oni yaza avina ye muta do pesa avina ye mais tuza basimi balé to ko solola makambo ngo ba citation e ko pela na poto ndeko na moi César sko lelo eza ba fille mususu ba osala ba ngo fille de chambre asa la fille de chambre to bon saka ba mbetu ba sala ka nini mais est-ce que mibali mususu moi si naye abimaka mususu 6h mususu 3h d'état 4h d'état 5h de temps asala musala mais to ba okoma na mbetu mususu moi si asepeli c'était mobali alinga boya e place ono koloba mbeti. Bon, merci Mona la parole déjà kobanda na biso émission
na lobaki no que biso toza bato moko tozo encourager divorce te ozomona soki parce que mwasi azo satisfaire mobali te ezala raison en divorce bon biso awa na Congo toyebi que divorce ezalaka suite ba couple baoyokana lisusu te bakabwani mais biso toza bana nzambe nga naloba yango toujours nga so na bali na bala na Kinshasa na bala na poto nazaka na besoin te na divorcer lobi donc ata problème eza ndenge nini na encourageaka divorce te parce que na bolingo soko olingi mutu balobaka ndenge camarade aucholoba moninga Fallon Fatia abi que l'amour supporte tout soko olingi mutu azala na qualité azala na défaut soko olingi ye osupporta yango na eloko ya liboso et à part wana ekosala nini balobaka po so bolingi bo vivre bien na couple il faut ozala na dialogue eloko eleki nyonso eza dialogue parce que so boza na couple mwasi akendaka sala mosala makasi ekolingi ye okosupporter oko comprendre ye parce que okolinga te ya souffrir mais boko yokana ndenge nini bobando sala pona kobongisa makambo wana soki mwasi yakomo déborder première fois mbala sengi ya boy deuxième fois troisième fois quatrième fois mobali pas dans le droit ko tsepe libanda yango na ocholoba awa dialogue eza na kota mwasi eza kota mobali il faut koyokana so boyokani te bosololi te mutu na mutu akobimisa baposa na ye ya motema te mais soki oyoki pasi ya moninga oyoki pe koto pasi ya moninga soko lingi mutu en tout cas je pense bien bozalaka na terrain d'entente bokoyokana et puis bomona ekomema bino na divorce te po divorce eza ya bana nzambe te divorce balobi que pona bo divorcer soko kangi mobali na yo disons mobali akangi mwasi na mbetu na mobali mosusu nde tokoloba na lokota ya lingala mais bible wana kaka ezoloba que mobali pe akoki ne kolimbisa mwasi eza raison nzambe apesi mpona kokabwana mais akoki pe kolimbisa esoka alingi est-ce que ma sexe pe kokabola mwasi na mobali ou azo kokate celle pe bakabwana soki bolingani te eza nango raison mais soki boza na boyokani boza na bolingo bokabwana te po boyokana. Merci, toujours continuer pour comprendre que tout ça la bande de basi ba pesa idée na bango eza babiloko ezoko me belé basi et belé na poto surtout ba mibalo ba kende liboso ba ke anona ju mukanda te au mona basa poto au mona juillet tant au joyer et l'autre pesa siko passe eza ki a utiliser trop atiliser sora moniki alembi autika etonde kwa ozwa mukanda lwa musala kwa mwasi mususu yango esa ba cause mo bandeko na biso belé ya poto ya mibali bazo binga na bango tout ça bandeko na so basi to meka ko sola na bango est-ce que yupendi ozabulelo cause moko ko ya pelelo ke poto boye mobala lingi yo to mobala bengiso na poto apo balukeli mobali no basi biloko aneza rebele mobala bundi vraiment mais bundi abengisi oke poto maintenant okoma na poto ju mukanda ye muta bengisa ki maintenant okoma kuno tali ko za kitoko ubimeli ngando te na sona lingi na sala monte ba raison ekoza nango o ekosala kitoka bwana mais pas parce que na komi na poto na changer les face te peut-être ba raison ko utana makamususu mais bimate ke ponga na komi kaka na poto na changer mbamo face te komite so zu mukanda biloko aneze belé oui et ça les manango mais moi je na souhaite ngote na ko loba pete ke na sala ngote poto ebi lobité na ko koma pe na poto mais souhait na ngeza ke na kota na mambwana te poze loko ezo salema ezo bebisa réputation ya basi to pe mibali biso ne awa ne ba congolais mtu makasta soit ba congolais vraiment image na ko boya ngo makasta ke na sala ngo grand jamais te po lobi e bika nzambe mais ezala te ke pona zu mukanda na komi na tikemba moko no eza peut-être ba incompréhension ba comportement na biso ezo simba sute na moni mama ke non na tiki na ngai mais raison ka te ke po akomisinga poto na balukela non
na osala ngango te et surtout so na lingi na oboye siko pona sana surtout so lingi mais lelo yo comportement ni mobala koza na vis-à-vis na mwasi na yesu bavandi surtout bavandi to surtout so bazana bango na lien bango ya repos to ya chambre comportement po musu balobi ke to tia vidéo bat bota musu babiki mbali musu baza brutal musu bazo kokisa caresse te mbali musu baza loka ba soda. Bon, mira auto expliquer ngwa eza fo boyokana boyeba nini bolingaka na couple na bino mbali alingaka nini mwasi alingaka nini po ata boza na ba horaire mo difficile ya misala na bino mais so boza boyebi ke na telle heure eza po na boyokana bino bo trouver pe solution donc bolingo eza nango masapote ke bolingo ebongande ko vivre ngo moni faut que trouver lango temps on a jarni ya carré jarni bo musu ba on ndenga ba soda yango mona pe bolingo ebele zo panza na wuti ne musala na lembi a mama zo senga ya biteto keka na ndenge nini dolingi to nginga ba soda ya on a lobiso boyokani to il faut boyeba nini obino mbale bolingaka mwasi no alinga nini mobali no alinga nini so yebi yango o s'organiser pour au maintenir rythme na bino pour perdre équilibre te pour couple na bino eza toujours en harmonie pour se perdre équilibre au dérouter moninga yango zomona ke komi ba insatisfaction donc moninga zo se pelater azo se plaindre à cause qu'il n'est pas tricher basi mutusu auta poto boye a financer ne bana mike tout ça a comment se satisfaire na le lengwana parce que azo se retrouver sous te mobali musupa oya boye kin donc comment bimane na basi et tout folie parce que peut-être là-bas azo se retrouver te d'où il faut qu'on se mettre d'accord na ba base oyebi ke na couple na biso to linga boye moi si nanga alinga boye mobali nanga alinga boye d'accord bokei na lolengo bino bolingeli ponga na koza nelo nanga na lingaka nako peut-être ko yebisa bango te ou bien bango mo bayebi mambo balingaka ba s'orienter na ndengwana pour trouver la solution. Est-ce que pe moi sokolo ka mobali no solution so mobali no ndeti ba même so ba lo barake o akomi na problème boya mu Congo ta komi na problème boya yo mo pokolo ka te na luka solution mobali nanga na ndenge mobali nanga zonga bien. Oui, hein, pourquoi pas ezaka loko memie na hôpital ezaka loko memie pas médecin mo boya zobela médecin aider na ndengwana pour les meilleurs et pour les pires au sungaet bo ba sala ngote sko mbala moko weli sambala moko makanisa obenga na bon ezape lo lenga éducation hein et lo lenga éducation peut-être au linga qui est pour na profit au monique et simba nango souté au relâcher mais so linga qui n'a pas sito na bisengo faut zala wana ou peut-être tango linga qui azaki bongo te ezaki kominde parce que bozabino mibale yosko tiki. Merci tozo kenabiso na la fin ya émission na biso qui par rapport to sembolaka rapport na kosolola masolo ezoleka na poto ba divorce ezo panza mabala surtout evandi mingi na maramanzoto bato mususu nga nazo koka boete nga nazo koka boete ba miso balobi ke o mibana so bando kosa biso to bando sala parce que confinement pe ya na poto obimaraté hôtel mara na balcon maintenant oya boem so kano te ba mo comprendre ce que mibana na biso bon misala pe bo comprendre pe na poto misala eze belé ya passe batomba yaka au mona abimi na prêtre mais na poto ba misala belé ou ba papa bazo sa ba maman bazo sa pour na poto moi c'est pas travail na poto chaque fois au mona moi si musu 6 nga benga bande ko musu mona nga bi ma 6h nga ma 4h ma 5h mais ba cause ekoma mangami belé mais lelo est-ce que caresse pesara implice na bolingo mona merci hein mais na lingi vraiment te tokota na tito so na biso eza to kota na biso na kati to za biso likolo so na kota na kati awa to exposer caméra ba tela biso na TV toza ba responsable ba tala biso awa toza ba ne Congo moi ba valeur na biso to tika ngote ma mususu biso etika na ngo tabu to loba eza sans tabou te sans tabou to boya nga maso sans tabou vraiment ina biso neurologue mi lokela sans tabou no so ina ba jar ba sans tabou ba jar ba sana ba mbetu wana donc biso wa élégrate pour ba responsable ba landa biso ba parents ba ta politique minene ba landa chaîne au Congo France po wana eza intimité na bango ozomona eza intimité na bango comme musu ba ra o caresse na bolinge contact na ngote na tuneski caresse pe na bolinge contact ki yo mona mwasi
nauta koloba ndenge mpe fati ya souleve yango lisusu nayebi nga atunio kaka nyonso eza kaka dialogue ekokonte parce que eza satisfaction ozopesa na moninga il faut ekonte mais bokobase bolingo na sexe te parce que soki bolingo eza kaka base na sexe toyebi bamusicien na biso ya mboka oyo bayemba mbe bandumba bazala te nde baloba ozomona nde bango nyonso bakotisa bango na ndako ya mabala donc eloko esalaka babala mutu eza nano olingi mutu mpo soki olingi mutu ntango akobota par exemple akomi mabe okolinga kaka bongo mpo olinga ye kaka te mpo na makambo ya mbetu mais olinga ye oza na biloko oyo okuta nature ne ya kati na ye moto na ye moko boye aza nango yango nde osepela nango donc ntango ezomarche te nde touta koloba base nyonso eza dialogue base nyonso eza dialogue soki olingi basala o bongo boyokana na mutu nao mpona eza intimité na bino biso etali biso te mais biso toyeka kopesa conseil que il faut dialoguer. Mais lelo nde oza mwa mwasi boye lelo soki mobali na bali yo abimisi mbongo abali yo oyoki lelo mobali no ndeti abota libanda oboya ye bon so nayoki mobali na nga abota libanda pendant que toza na mariage si bobalana oyebi te mobali na bota libanda osutuka kaka bayeli oke moto pa yeli yango eza te mobali no camarade moko oreve sikoyo ke mobali na bota libanda oyebi so attitude no eza bon c'est vrai que eza louable te parce que relation ntango ebandi il faut ezala fondé na vérité mensonge ezalaka malamu te vérité soki ezali yango omona lelo ata motu moko boye donc il est préférable kaka que motu oloba na moninga vérité soki tolingani oyebisi nga koza na mwana eodérange nga te parce que nga so naza na mwana nalingi mobali na oyebisa ye ke naa na mwana parce que nyonso il faut ezala fondé sur la vérité et tant bayelinga mwana déjà mwana aza innocent mwana aza coupable na eloko moko te mais réaction na ngai kozala ya liboso ya oswana mobali na nga c'est vrai que directement na osepela nango te nde na oti oloba eza eloko te tokosanzola te na osepela nango te mais nazokondane mwana te mais na obenda mobali tokosola na ye ye nde moto akoyebisanga vérité parce que baza nyonso na orépété mpe na ocontinue korépété et puis bato baolanda biso eza dialogue bon soki ayebisi yo siko vérité osala soki eza relation moko ezalaka avant ke nga na existe namoni problème nango te so asepeli mwana ye ofana na ndako ye ya problème te amwana akomi mpe mwana kaka bomano libala te nakoboma libala te parce que mon mari a eu un enfant hors mariage non et puis surtout que aza mwana moko boye abotama ye mosu avant biso tobala bao baboma libala en tout cas eza raison te mpo tokwa inverse role wana lelo mobali no ayememeli yo mwana na ndako mpo abotaka avant bongo soki yo obotaka avant mobali aboya yo mpo oza na mwana eza raison te eza raison te totosisa na biso question suka na tuna mpo tokabwana na biso eza masolo tosololaka mpo bandeko na biso mosusu bayebaka tant tosololaka awa bamisusu epesaka bango leso bamisusu mpe teyaka bango bamisusu mpe bazwaka oyo amoni amuna bacommentaire na bino ntango bokomelaka biso esalaka bien toujours bakisa basujet nini tozosala makambo eza ebele na kini ya kosolola makambo eza ebele na kini ezosalama toza ndeko na biso mwasi na tuno question lelo so mobali yo obala yo mobali mwa yo obala yo lelo atie mbongo na nje yo mwasi obi te fo balanga po tosala boye fo tokosala test osala test na boye si asalaki première part na famille esali nde tobenga yango nini kuti prédote après non bobima te après prédote yo mobala beli obi te mobali tokosala test oto mobala aza sida okontinue libala wana non continue te pourquoi oh pas un malade ça ils a prédote totika parce que bon sida quand même pasteur alobi ke nzambe abikisa ye tozela nzambe abikisa après to continue ozoka na pamba boye wana eza otavianda wana eza siko bolingo te mais comme le la saint esprit ya mama pasteur saint esprit odi to saka nzambe osala te na okoza te ezali ya pasteur mo boye mais l'église n'est pas ça biso il y a de ces choses et c'est nga maele et c'est nga ka spiritualité te faut maele siko sala
ya loko moni moto bina mibwaka kaka na moto po nzamba alongola nga non boso esalemi epai yo mwasi esi oyebisa mobali yo mo oza na malade mobali ayebi makoti kati na yebi te na bala yo motelema te naza nga sante ya bien mais nga mona meyebi na kati naza na maladi na nga mobali angambisa siko mbonga bala esi oyebisa mobali na avec tovandi so esi te naza na maladi na nga na oyebisa po sérieusement kosanga non sérieusement muna na oyebisa ye po banono ndeni bandenga oyebisa eza ebele so namoni ke bon omoni mabonheur yango mituka yango mapango yango atie mbongo na jeune na bala yo vraiment tozala sincere bato batala biso ko tozala sembo sans blague wana eza olinga mutu te eza nde kozala mote ya mabe oui mpo so olingi mutu koma wana eza de obomi ete sikoyo so opesi ye maladi akeye ayebi te akepesa su bato misusu chaîne wana nyonso na mokongo combien de personnes bapesa bato maladi bato baprotege te oma basango na baza maladi ni mayebi akabola oui baza na bango bazali menga na okokosala yango te na okoka te parce que naomona chaîne oyo ezoya na nsima so nalobi te na bombi seke ye mpe peut-être so aza moto ya mobulu akoki mpe alingi mwasi mosusu so mpe mwasi wana mpe aza mpe na makambo ne na nsima wana ekomi chaîne tingama tembele siko nyonso wana retour nango nga bato basambela mpe ya solo bato baloba avec te baza oui bazali ko ebele baza makasi bazali na biso mambaso te na okoso te na biso batuni omoso bato biloko abwenga akenda siko likolo mo batuni siko matuna elo mo boya te kotuna te mais ndimelanga est-ce na kine eza pe mwasi akobala abandi na vie msu na 17 ans 18 ans excusez abandi na 18 ans 17 ans abali pe aleki na pas même ata 5 mibali nayebi te mama so ebaki ezalaka pe nasolola ya mambo olobi na mutu moko boye en tout cas ka question yo tuninga na répondaki na isaki omoni lelo na ndengaki lelo eza ke na vitesse ya lelo eza ke oyo ekomo protéger bana eza éducation na suivi oyo famille ezo accordé na mwana parce que ezaki débat entre bamama na biso ya lobi ke bamama na biso bayeba na bango mibali te nga na yebisi ke mama na nga abala na 16 ans abala na 16 ans na 16 ans abota mwana liboso na 17 ans 18 ans c'est kayeba mibali avanga ponga na bali na te mais na lingi na retard te wana eza vie privée nango dango vie privée toi âge to so la biso na bien na 15 ans mais est-ce que oui mais zoisiko niveau que moi na 15 ans déjà bali akei azuizemi aboti pe ayebi de mibali mais na kina lelo moi na 15 ans kokute paza na ndaku ayeba ne pe mibali te baza ça dépend ce que ya famille na suivi na commune waka na bandal nga na nièce na nga za wana donc so bandal c'est moi na bakana reba singa kasi on a bi suivi bakanga ke basinga te mais aza déjà na lignée wana ke akoko sala mambo wana tato tike wapi osala ngote po bakotelo mombo na qu'est-ce que mudako bala pe na 30 ans leka na 5 mibali to 4 mibali na bali na 30 ans mais leka na 4 mibali 5 mibali na Congo lelo oui eko salema nango pe ton pitchen ton papi ton Charles ton asuka na 4 oui so azalaki neti abandi olinga fiancé na liboso basali peut-être 5 ans esimbi te akebu asali 1 année 2 ans après 3e abali un mois pe na 4 bazala bon ekenda bon na ekosalema pe c'est possible pour so oza na 28 ans osali ou bien oza na 22 ans osali na mutu 5 ans okomi deya na 27 ans boboyani ok on a 5 ans otieka mutu moko to ndo tricher pe mutu moko ça pe na tricherie na 4 otie pe ba tricherie te bana malamu baza bino kokanisa kaka teke mabe bana malamu mpe baza lingi mutu na ye mpe avandi na ye mpe 5 ans mpe ekoki bakabwani peut-être so esimbi te tout ça ake alingi mutu mosusu olinga yango te boso na bipesa papa mbote na opesa mbote te oyo eza mokili te talaka motero nalinga yango te motero ebomba ba vérité te tero ebimisa ba vérité te na oyobananga kombo na ye te parce que bon bakoyiba bakoyiba mpe bakosala mpe bon
mambo eza ebele mais place aza ayebi ke normal ayemo normal biso to comprendre biso ndeko na ngama mwana ekomaka wapi kazaka ayemo mais oui bese mbote toto yebiso ka siko mbote yo pesa eka mbote pesa ton Charles mbote omoni mama mosusu mwa otanga yango nde boye en public eza te biso toya bakongo discrétion toboya bakomba pardon en tout cas eza nango important te nabeta vie privée nanga mon ami est là natambola mingi eta yebi nafandane mingi na relation moko ndenge apesi yo baexemple bien omoni bato ebele batambola mingi te so soki na 10 ezala mingi te 10 wana tokóma te eza ebele makasi omune na 8 suka na 8 tokale na biso wana ebele 8 awa 7 boto katika mama poto rien tokóma te merci lelo peso pasteur ayo lingo ondima take pasteur na église ayo linga yo ondima pasteur bato a marié oh ya marié te est-ce qu'un pasteur sérieux aza marié akolinga suku na côté deyanga pasteur abongo ntango olinganga na boya parce que nga sekomelanga pasteur mo boye à l'époque kala nana na université ayebisanga ke kozala boyeboye eza yango lisumu te nabi te en tout cas so eza na eloko moko nga nayebi na bana mama nzambe bomwana balakisa nga mama bonzambe mpenza bomwana donc wana pene eloko wana oloba wana na kio ndima yango te nakoke te mobali abala ya pasteur lisusu nde na mimemeli so malédiction te wana te wana tosimba te wana te baosero basala yango en tout cas bandeko na so bosala yango tosengi bino pena pardon botika bongo aza pasteur te wana mbango tokati na biso nasisi na po pasteur olinga te pasteur tolinga te yango wana te pasteur te mais oyo aza ne pasteur te tolinga biso na biso basi totonga na biso basi ezaka bongo te totonga na biso basi wana tolekisaka na biso mbango batonto wana mituka na mama papa na tie libobo boye tolekisa yango fit mpe mais pasteur te bible nde toboyi ya bible alipeka te mais papa na tolekisa tosala yango te benga ngo batonto mosusu bobalusa ngo badadi na royaume de l'éternel tosala badadi topesa mwa point na bango badadi te badadi kutu biso tokota biso te plutôt boya vi wana biso tozala biso kaka na bana génération na biso toana ekaka moins 5 ans moins 6 ans nde génération tolandaka yango wana oyo toana ekaka 20 ans toya te bato bazolingaka siko bahomme marie me mibala bato baobotola mibala bato malamu te eza malamu te merci tokomi na suka ya émission na biso esenga foto solola bandeko na biso basi bamondi ozoleka na mboka na biso moma mabe ezoleka na kati ya mboka na biso mais esenga foto sololaka boye bandeko na biso basi tondosolola na bango chaque fois tondosala baanalyse bondomona bango bopesa basujet kaka bomona tondovandela yango makambo eza ebele ezoleka mabe ya mabe na mboka na biso eza basi mosusu lelo na kini neti ndeko mwana mwasi na ozwela bino na émission ata obima na moto akufa na ozwela bino na émission batémoignage bomonaki na swaki aveugle ou azwi zemi ya papa leki na ye papa leki na tie aveugle zemi ya place on ko pesa conseil papa leki atie donc mwana na ye zemi alors azaki aveugle en fait mona déjà question wana eza bilo mo traumatisé nga na linga koyoka ngo te po na yoka ngo pasi eza vraiment pasi tala neti biso boye toi ba fille oboti mwana na yo ou apprendre ba violer mwana no et soir nga kuteza na chaîne mona Congo anatala yango te po batlekisa tellement bilo mo boye sala passe on atali yango na moni viol on a moni ba kulu na boye donc journée na nge baby donc traumatisé nga donc koyoka déjà papa leki au violer au engrosser mwana ndeko nao eza kozala ndoki eza vraiment kozala ndoki po yo so basali yango mwana nao olinga ngote okolinga ngote wana vraiment eza bondoki tokomi na biso na suka message na suka kopesa bato balandi yo numéro contact bato okopesa mpona
par rapport ya babinga par rapport ya bato mosusu bakopesa sujet zabo zabo. Donc message à suka par rapport non ya sujet na biso nde ezalaki mabala poto nga na oloba kaka bobosana te place bouta tobosana te nini biso toza bacongolais toza baafricain toyebi ke libala c'est quoi toyebi yango. Donc so lelo au poto moi ma mentalité mususu elobi te ke obosana place bouta. Donc libala pour nous les Africains c'est vraiment sacré, c'est vraiment très sacré quoi. Donc accordant aucune importance nango au monde kenyo so eke bien. Nzambe liboso kosambela kobosana te kotika libala no peut-être ezape ba lien ezo réclamer aux akara telengana osambeli o recommandant na maboko nzambe et tout ira bien. Bon, la communication aussi c'est très important, faut communiquer koyeba ba faille donc et se mettre d'accord na ba point mususu po libala ekabwana te quoi. Objectif ya marambo nyonso ezake bokabwanye kota te. Donc soto oloba ezake po ba couple tikalaka ensemble. Merci Christian Touré to landana image wana mukia boto zonga par rapport ya ma couple ya poto. Donc nena lobela sujet moko e batu batebele pa lobela yango te mais il faut na lobela yango. Mibale belé nde baza wana bayebi na bango te ke mwasi pe abwakaka so osali mwasi pe fo abwaka bayebi na bango yango te belé nde baza na bayebi te yo osali na yo osali obwaki siko mwana bato abwaki te oh aboyenga nayebi loko nasali te naboyi oui mpo nabwakaka na nga te ndumba azwi mobali mosusu ati nazwi mobali mosusu parceke nga na yo tosalaka nabwakaka te ya oyo kuna bwakisi nga ozomona basi mosusu babimaki ndumba mpo makambo elekaka na couple moye boyeba eza te ozaka na mwasi oyebi na oteke so osali mwana bato mpe fo tunaka mpe chéri obwaki mama obwaki so mwasi ayebi so chéri nabwaki wana ifo motema no ekita tanke otuni mwasi abwa ifo kotunaka ntango osali mwana bato otuni eske obwaki bebe ntango mwasi ayebi soki nabwaki wana c'est beau. Et puis avant yo nanu soki nanu mwasi abwaki te oza na droit ya kobwaka te il faut bwakisa na mwasi mwasi mosusu aza na ndako ya libala omonaka mwasi moko boye amonaka ne libanda akoma na ye donc akoma mwasi nazobima na intel mwasi wana ndumba boyebi makambo eleka na couple nanga boyebi makambo eleka na couple nanga te nakana mobali abwakisaka nga te mibali mosusu baba égoïste soki abwaki akolinga kuta yeba te ke l'autre est-ce que l'autre abwaki pe te soko ntango badegre okóma na couple ale mwasi wana bino mwasi andumba mwasi boye moye mpe mwasi mpe atandela bino mpe vérité ke mobali oyo nabwakaka na ngai te moye te andimi kaka bolatisi eka ekuluzu moye mpe abimisa vérité wana na bafamille mpe eza te na bacamarade mpe eza te alati kaka kasheka ya kindumba kaka bon nga mpe ntango nayaki jeune déjà ekomelanga naka na motu mpe omona mpe bosali mpe mbula boye su peke obwaka na yo mpe te mais ntango nayaki jeune soni moye nalobaka teke chéri nabwaki te moye soni ntango wana bomwana nano soni moye oyebisa motu teke nabwaki te mais sikoyo nasala nabwaka te skandale na mbila kokweya
mbila kokweya sikoyo wana to nangi na mwana mukito na gi jeune mais sikoyo soki na sali na bwaki te scandale onga na usaka ozomona mais yaba makambo moko eza na likambo soni te eza ba sujet moko vraiment il faut lobela yango est très important. Et c'est vraiment très important. Et Kabola peut ma balle belé. Et Kabola peut ma balle belé. Et Kabola peut ma relation belé. Parce que mon balle a ça toujours na mutu na ya pas na ebika que moi si même ma bois qui na été ça passe. Ah, yoza moi bah c'est pas boire raté. Et parce que boire raté yo boire na yo sala na yo boire moi ça boire raté ndene. Et pourtant soy moi ça boire. Moi ça a oza gentil na yo. Moi ça rolambelo ba biloko kitoko. Moi si mso mona akoma kanda so kolandeli histoire a boire raté. Yo ndeni mwasa libala munoma libala ya sika mo yesengo ti ya ka eloko mo balo bakeza ke sengo mais mwasa libala mususu akoma kaka kanda songi na ebiso ya kusakana te so monika mwasa za songi so ko landeli omona bwaka na ite so ko landeli mama soloko abwaka ate mo bakoma ka songi bakoma kanda bakoma donc ba fi des problèmes ba sert à problème. Si vous landez l'histoire bien, vous papa se pèse à naïte, à boire à salakana, à saliper bien, na souga nango, au bois qui était. Au moins perte, au sali na yo, saliper bien, mais na souga nango, au bois qui était. Mbali msusu baebi ke mwasi a boire rapé. Mais azanika égoïste. Aza égoïste. Ayebi na ye, mais égoïste. Aza égoïste bien la boire nanga. Donc comme tu dis tu penses qu'à ta gueule quoi. Oui que moi si peut faire boire mais ça non encore ça comment ça non encore. Donc tout cela entre Bissobassi vraiment makamsusu soto komiko talango bokamwa likamba kubwaka wana yango ezoboma mabali pele ebomi mabali ebomi tellement mabali belé. So oyebi na yo ke obwaka mbango et ba façon belé ça obwaka sa mwasi ba misusu akoti kaka éjaculation précoce mais ça na ba façon oyebi ke non ngana bwaka na nganoki mais lukata usakani ta na mwana batu ya manière eze belé ba objet za nango belé ba tekaka ba pegal wana usombeli mama usakani na mama soki mama boaki na ye wana soki okota no soki obwaka no mbango sana ba éjaculation précoce na yo wana talo mais c'est pas ça mama ba façon eze belé même ata tele parasusu te ou bien et comment un problème mais ça va façon eze tellement belé parce que moni mabe ya mibali na biso ba yebi vraiment kosakana na nzota mwasi te. Pona bango amour ezaka moi bisou on peut embrassement on peut ya malonga te ba yebi na ba yebi te ba tonte na kala ba est-ce que ba embrassement on peut ya malonga te kaka allez akoti mbala moko ayebi te ke mwasi il faut que sakana pe na mwasi ayebi na eta yebi kaka moi bisou na kokota donc des choses wana kaka ni ba na biso ba africain ba yebi
putain égoïste monsieur baba égoïste so ba boyo so ba zoli mbanda allez oh mwasi wana ndumba mwasi wana asalinga boyo o biomo mibelisi AVC yo moko na buzoba na yo na égoïste na yo nena yabisa bino tozana ni coiffure sumbi numéro 2 ezali salon moi kitoko donc ni coiffure sundi numéro 2 mais na bandal référence au moi bano tunka hôtel à Prince wana ba momo ni coiffure donc sentir vraiment que soko lingo bima kitoko olingo bala olingo sala boye numéro contact so bengi mbangu donc bango awa ata o 24h c'est 24h bazali so bengi au mona ba o ba yara tina ndako bakolongola matériel na bango ba etina ndako po ba biso kitoko oyo lingo bima na libala na yo numéro contact o betika 00243 89 12 00 876 otie code na biso mboka 89 12 00 886 wana mbala moko ozwi bato nyonso bazalaka avema na salon kitoko vema au salon soko monia ngone biso bondo mona tondo sa ba analyse awa nkolo be monsieur eza awa mena benga bande kona biso uti poto soko uti poto ko simbisa mutu na yo bisimbisa te maboko musu esimba boye mo pe simba place mabe fo simbisa mo place bato baza na orsion ya nzambe bazaka mako ba simba mutu na yo na makambo nzambe yaba musu basi mutu na mutu ekoti best na mpoka mutu ebebi wana italio moko ya mena ni coiffure avema référence à kitoko basimbi o mutu obimina orsion soko bala raté ozui libala po ndenge ba komizo kitoko na yebite ndeko na mwasi conseil no kopesa na ba ndeko na biso poto ndenge Fatia Ocholoba que tobo sanate ba valeur na biso libala eza sacré ndenge Bible loba c'est une institution divine donc eza vraiment sacré poto ekomisa o teminene pozaka mwasi poto ekomisa o teki mobali pokozaka na posa mwasi ozomona yangwana soki problème ezali bo dialoguer ezaka lokwa bo vivre na bino na kin ezaka bo changer territoire bo changer pays mais bozaka kabino na bino bolingani bolingo de baloba équipe nango frontière te c'est bien bon mais entente ezala bobosa na ba valeur na bino ya bane Congo te ndenge ocholoba coiffure nanga ni coiffure et make-up Gracie make-up sur bon marché route Kabamba juste en diagonale il y a paroisse il y a catholique Sainte-Éloi donc bobosa ma dédicace nanga à toute ma famille hein, à la famille Dedi. Je salue mon frère, Hilaire Dedi, Aldine Dedi, mon grand frère Alem Bala Dedi, ma belle-sœur que j'aime bien, Rose Mbala. Je te salue à toute la famille Kimpalou et à toute la famille Dedi, hein, Taylor, tout le monde, je vous salue. Et... Mutapoto na bwaki yo. Merci to éviter wa dédicace na ba tebele ba landa yo msuba ndeko msuba na poto ba olanda abwaki ngaite na pesos ko chance ave matanda no batu ne belo obwaka bon na pesino mbote na famille nanga na kin famille awazi de partout en tout cas je vous aime même nous vivants à faire à Awazi na lela bino fort. Ma famille ici à Kin, à Lubumbashi, en Belgique, je vous salue. Il y a Isaac très particulièrement. Poto, donc Isaac Awazi. Je salue mon grand frère Kevin Awazi, Donald Awazi, donc Wana na Belgique, na Londres, na Pesimbote, na ma sœur FM, Fallon Moussa, na Boakio, donc. Et puis, Moutasalinga Boé, Gracie Makeup, donc. Ya motema ya bomwana, des gros bisous à toi, Gracie Makeup, merci beaucoup et à toi aussi Mouna. Bonne soirée. Bonne soirée. Na pesi mbote Kombo. Te na pesi mbote d'abord parce que pesa. Merci na pesi nanga batnyos balanda biso na pesi bango ba go bon week-end bon nyonso balanda biso na week-end balanda biso na ba pa week-end te na pesi mbote merci na mame milinze mamotema tous pepele ya mbetolo mutu ba imba tous pepele ya mbetolo nzembo ekanga
Mame Emily Nzemba motema tous pepele ya mbetolo. Ah na pesi moto bosene. Trop beau gosse. Abeda chou. Bakasi. Maebisao. Beau gosse mais to luka to kota poto kutana patron beau gosse mais ndamba osunga to kutana ya tana nzela na omuna. Nzela Congo France déjà ba yo tipo même so ba continuer so balanda Congo France. Boss Abeda chou bande konanga basi bazana association na bango bazana makambo na bango pour ça bakuta na yo pour la pesa au dossier na bango pour association na bango ba poussango na ba Beda chou boss olandaka be mission na ba Eric Mandala ba tebe balandaka émission merci na l'aide de BCBG merci na Canard do asubiso image merci balobi Pauline ngo kabeza éducation iso akabiti mabugo sala remi kusa na poto na faut sentir yeso akabité et depuis bébé na yazaki so mutabote biberon bozwa pour aiba kisoka koli ba biso ba muno andotindi la biso ndenge zala kaka merci ngana muto kutani balasi Congo France Bisona bango na biso bisona bango ekara molai France.com site ya solo masolo danger masolo kitoko Congo France.com